La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Comédien moko na kombo ya Vieux Gaou aza comédien o ayebani o biso nyonso toyebi Vieux Gaou. Vieux Gaou a muta théâtre ya kala. De bata théâtre kala nga o nalo baliboso na bino Vieux Gaou aza muta théâtre kala o nga na botama déjà na kuta Vieux Gaou na musala théâtre. Donc na botama ka na kuta Vieux Gaou na musala théâtre Vieux Gaou aza mutu ya kala na maboke. Mingi ba oyeba Vieux Gaou, mingi pe ba oyeba Vieux Gaou te. Ba oyeba Vieux Gaou te ba bano ba botama lelo, bano ba botama mikolo peut-être ba oyeba sou Vieux Gaou te po Vieux Gaou a jouara susu te. Alors biso batakala to yebi Vieux Gaou très bien. Bandeko epesi pasi, epesi mawa eloko nini o ekomeli comédien na biso na kombo ya Vieux Gaou. Mikole uti koleka tomonaki Anse Luzolo asalelaki Vieux Gaou passeport car aningi bino mobomonaki tomonaki na matanga ya Jani Fai makambo ya Vieux Gaou ezongaka lisusu penza makasi sur le terrain na yaka na ba vidéo moko na tela rabino Vieux Gaou akomaka na emuta ba kwiti série moko boye akomaka na emutu moko dok ya kotsata ba kwiti ka ndenge ezala vie esimbite abundi na vie mais vie esimba kite. Alors Vieux Gaou théâtre simba kite bomona batumsu lelo théâtre simbela bango mais batumsu théâtre esimbela bango te na ba série na bango ba bandara sera ba TV ba yo kota ninyo CD metongo batu ba yo kota ba YouTube Vieux Gaou akota ka YouTube te bande konanga pona oyebisa bino vérité et ba comédien na biso ba na mitema ya mabe. Pour nous yebisa bino vérité ba comédien mboko na biso balingani te bana mitema mabe soki lelo Vieux Gaou akutani na likambo akutani nango lelo o no yebisa bino siko eza po ba comédien na biso balingani te bana mitema ya malamu te eza pasi pe ma Vieux Gaou aleli. Tomonaki makambo elekaki na matanga ya papa na biso Jani Fai bandeko bonjour bonsoir mbote bandeko bolandaka biso bonjour bonsoir wana boyebi déjà et dépendant na héros yo bolandaka Xile Botelwa TV. En tout cas bo message nanga déjà na bandaka na ya ko pesa mbote après na si bo message nanga déjà na pesi bino mbote na kombo na Yesu mbote esika nyonso o ezwami bino mbote na bandako na bino mbote na mabota na bino mbote partout o bino bozali. Bande kosona yo loba na bino likamba Vieux Gaou eza likambo ke salinga pasi yango na bimisi yango na ekoloba pembe na bino eza likambo o na ekoloba pembe na bino na esengo te na yo betela bino lisola Vieux Gaou o na esengo te me na ina likamba Vieux Gaou o po eswinga na motema esalinga vraiment pasi yango na yeli bino likambo ya Vieux Gaou. Lelo to mona ba marambe comme belé lelo to mona ba comédien ba komana ba marambe belé. Pourquoi Vieux Gaou comme na pasi boye po ba ko bande ko na ba comédien ba liko tia epoate na makambo erenyaka ya matanga ya papa na biso Jani Fai bo mona Vieux Gaou bimaka il paraît-il ba banda ko sélectionner batu pour que ba kende ko yamba nzoto ya papa na biso Jani Fai ba ke koza ebemba Jani Fai ba na poto wa ya nango Vieux Gaou lobaka makambo belé wana bataka ekate alobaka e Anse Luzolo abimaka alobaka peka nde ba aventure ba Anse Luzolo basala kawana Vieux Gaou atombokelaka Anse mais tangu Anse Luzolo uti poto Anse Luzolo tanga yo uta poto aye kokoma na Kisasa tanga koma ki na Kisasa abandaki po Vieux Gaou azaki déjà fâché contre ye de Vieux Gaou asilika ki contre ye Vieux Gaou azaki na kanda concernant ba makambo ebimaka na internet o Anse Luzolo loba contre ye. Alors Vieux Gaou ndenga silika ki po Anse Luzolo a meilleure façon na ya koluka kosenga pardon et pas Vieux Gaou asalisela ki Vieux Gaou passeport pour dire que Vieux Gaou a ko voyager a ozala na spectacle au Borsala
tomoni na spectacle wana comédien o auti kisasa tomona ebiso sezaki ka ya Gabi nde biso tomona ki na yebite soki spectacle muso ezali o nga na yebite mais spectacle o nga na yebi comédien o tomona ki na spectacle wana ezali kaka na ya Gabi o autaki kisasa. Alors vieux Gaou azaki un espoir ayebaki ke yepe a okende poto a okende ko rejoindre bango yepa azokende ko participer na spectacle wana o bosala donc ayebaki vraiment yango do vieux Gaou ataki na mutu na ye ke yepe akozala eloko wana yango vieux Gaou ataki na mutu na ye ayebaki kaka bongo ayebaki ke yepe aozala na nini wana na compétition wana na nini wana yepa ozala po basela ke passeport to mona ki ansuzo la publier ki passeport ya papa na biso Gaou alobaki vieux Gaou kuta kozala passeport yango na saleli alors to lali to lamuki to yo mona ya Gabi akei to yo mona ba malio sombo nyoso bazalaki bango pe babengaki bango pe bakendaki me visa o ebimaki ya liboso ezalaki ka visa ya Gabi mais to yo kiteka vieux Gaou bakotisaki passeport na ye kuna na ba préfecture bakoto yo ke loko moko te. Alors vieux Gaou a sali vidéo, vieux Gaou a leli, vieux Gaou a regretté pourquoi ataki confiance na ye nyonso epa ya Hans Luzolo kande balobaka elika na mutu lobi mutu kokufa elika na mutu lobi mutu ako wanga na yo. Alors vieux Gaou azwaki mayele nyonso makanisi nyonso mabanzo nyonso atiaki yango epa ya Hans Luzolo azaki na konzima ke bakokende kuna bango nyonso azaki na konzima ke bango nyonso bakokende tango bato bakokende poto kombo na epe eozana kati azaki na konzima ke aoke komona poto nde bakomedien nyonso bakende omona poto. Alors yango bomoni vieux Gaou asali ba video vieux Gaou aleli vieux Gaou ayoki pasi po vi penza epesa melayete vi epesa melayete vieux Gaou vie pesa mela ete bandeko nanga pourquoi non lo ba vie pesa mela ete to mona vie pesa mela bandeko nyonso o basala na internet na bata ba théâtre kala babande ko souffrir série ba théâtre zaki na ba YouTube et nani na ba CD ba souffrir mais tango YouTube aye ko pesa opportunité na batu nyonso ba vidéo le baza ba série mona ba nani ba papa na biso nani vieux Gaou ba yakutu liboso ba vidéo loin liboso ba vidéo loin liboso ba sai meta lelo ba ningande ba évoluer ye a évoluer na été. Alors soto kepe d'autre part ba blom soto tala ngope na ba mamba ba famille lelo to ya to lobi vieux Gaou yazo ko progresser te vieux Gaou so ba blom se za mamba ba famille vieux Gaou ti lelo azala nanu na famille ba boti na ye vieux Gaou ti lelo ana na lupanga famille vieux Gaou ti lelo avanda na ba parents na ye vieux Gaou avanda na papa na lupanga papa na ye na mama na yo batika pa aza papa na ye aza sina bo moite do avanda na lupangu ya papa na ye vieux Gaou ti lelo azaka na parcelle familiale avanda pa na bango kuna na njili. Alors bablo muso ezaka mamba famille omona ka okotisi passeport pour na visa mais visa etikali ko bimate pourquoi parce que bando ki famille pe batie pe misu bayebi question que kei okobebisa coutume na bango bayebi question ko kei bango baloba déjà boye ko sale mate siko yo okata obebisa mibe kwa famille bolimbisa bandeko bolimbisi mongongo eza mwa bien te bayebi ke yo soko kei okobebisa mibe kwa famille omoni mingi pezalaka ba mamba ba famille wana ba vieux Gaou pe lelo so ba vie pe zo ko évoluer te mo pe fo batala pe ba famille fo batunisa pe kota ba famille eloko nini oyo ezo marcher te poto mona ko ya Gabi na akenda posto te ya Gabi na akenda poto te ya Gabi akazui visa aleli to moni ya Gabi azui visa aleli donc andima kiteke visa ko bima andima kiteka ko ozwa visa to yo mona koto comédien DiCaprio azolelaka vie et simbate. Alors ba comédien o déjà bofongwama o déjà nzamba tia mwa loboko ba comédien o nzamba tia bino loboko o bo sala mwa mbongo ezo monana obo sala mwa misala na bino ezomona na bato bazoko apprécier bino bato baotala bino botala rapeka ya bandeko mosusu ozala bien
botalaka mpe ka ya bandeko mosusu ekozala bien ata soko bando bengana ye ata chaque jour te mais ntango ozobenga soko bando benga ata na chaque théâtre te mais ntango piese oyo deja obengi ye olekisi ata soki piese moko piese okuna mpo obengi ye ezala malamu mais bosala yango mabe bandeti moto vie gao ajwa théâtre kitoko bato mosusu baojue théâtre kitoko mais opportunité eza te bana baopportunité te nani akobenga ye batmamba théâtre na biso akala banda bokabwana boyebake kokabwana na bino eza shit mpona bandeko mosusu bandeko ebele baosufri mpo bino bokabwana bandeko ebele bazonyokoma na bathéâtre mpo bino bokabwana moye okoto abenge eza te moye okoto abenge eza te kitoko te bandeko na nga eya kitoko te en tout cas botia vie gauka botia vie gauka yango muto azoloba yango muto azolela yango muto azoloba muto akotia ekaza te ya solo wana penza bozela vie gau akufa po boya koluka ba contribution bozela vie gau akufa po bobime belebele kitoko te bozela kufa penza soki de lo problème ekomeli vie gau aprende boko bime bele aprende boko ya kosunga ye bosunga muninga ana posa na bino bobenga ye ana posa na bino bobenge na batournage ana posa na bino bobenga ye ozala malamu botika ba parti pris lelo ansi akosi vie gau soka kosa ki vie gao te vie gao alinga akende honorir mutu na espoir opesi mutu espoir mutati espoir aibike na voyager mutati espoir aibike na okende poto mutati espoir aibike ngape na poto na okende turo ngape na okende poto soko poani boya ko panza basango na koya ko bim soki mutu azui passeport na mutu azui passeport na vite azui passeport botika ekande na azui passeport bonga vanda na ina passeport na ye no boya ko tia ba mbrouille mamo ko boye koya ko bebisela mutu réputation na ye kitoko te po ivie gawa atiaki mabanzo na ye makanisi na ye makambo nyonso ayebeka kazokende poto mais esimbi te tomoni kamba moko ya gabi akei tomoni kamba moko vie gau atikali ebi maloko abo negligera ba collègue na bino a théâtre ebi maloko abo abandona ba collègue na bino boloko tape bato ba souffrir mais bino bozoaka bato de ba souffrir na bango te o bana bango de na ba possibilité na bango o bana bango de na ba succès na bango o bana bango déjà sondeni yonka bino bozoaka botombolaka mo pe koto soki mama bela osala théâtre benga ta vie gau pesi ata poste à sentinelle wana ata poste à sentinelle opesa kopesi ata vie gau afongola ta porte afongoli akangi asala tama ba venture asala moi $50 moi $100 ana oboko pesa ye opesi na tournage au koto akepa papa ya vie de loi jouer vie de la sala bagag bomona vie gau te bosala bagag même na bagag même bozwa vie gau e oza malamu comédien na zo nyokwama tala vie gau na yo ki pasi na motema esalinga pasi koyoka vie gau ndenga leli nayoki pasi kotala vie gau asala ba video ndenga leli donc ansi lozola asalaka mwa sembla ya kokabela vie gau bilamba mwa sembla ya kobimisela vie gau passeport pourquoi parce que banda ya kolobaloba mabe mpo na vie gau ntango vie gau aye asepe nango te toloba bongo ya kitoko te bokanisaka bacomédien na bino oyo babongi te na vie baloba mutu nyonso ta salama po étoile biso toza na étoile moko te nde balobaka mais ntango étoile na yo ezobrille luka mpe o partage ata bonheur oyo nzambe apesi yo na baninga ezalaka bien tala étoile ya vie ya nani ya baninga mosusu ya théâtre ndenge ebrilaka lelo tokoma na bapapa maswaku wana babandi théâtre na nsima vie gau mais lelo tokomi na bapapa maswaku babandi yango na nsima babandi théâtre na sima vie gau mais to wana bapapa maswaku lelo bapapa maswaku baosala bamambo emonana lelo mutu to akomi na bachaîne na YouTube tomoni ba Ada Ilunga baokota ba théâtre ba Cardozo baokota ba théâtre ba Kevin Sydney mutu to akomi okota ba théâtre ba Coquette sasa baokota ba théâtre na bachaîne na bango bo epole pe vie gau bino nyonso bokota ba théâtre na bachaîne na bino est-ce que bozanga poste ya opesa vie gau bozanga place ya kopesa vie gau pour asala ta casting akota ta épisode bokota ta vie gau ata na épisode moko to mibale bozanga ngote imagine boza combien
ba comédien obo fongoli ba chaîne YouTube obo kota ba théâtre boza combien de comédiens boza combien alors so bobi boyoka na bino nyonso boyoka ni okoto atie vie gaou okoto atie vie gaou okoto abengi vie gaou est-ce que boyebi vie gaou bima na combien na mois ne fils kata 150 ata 200 et sungaye asala kate vie gaou asala kate mais bino boza naka kufinga kaye vie pesa meliete ezara bongo vie pesa meliete pesa meli batumsusu mais ye pesa meliete ce qu'on a place bo fingaye et oza bien bo sungaye tant que muninga na bino comédien ce qui bo sungaye tant que muninga na bino comédien et ozala bien mais bino boya ko fingaye bino boya ko tongaye boke ku musika bozo se monke na do bozo sekaye po ake potote bozo sekaye po basela ke passeport ala kisaki passeport ka azo voyager mais ba betie 12 batikiye kuna to mona DiCaprio na ba video aolela ke bo sekaye bozo tan sekaye mais lobi kuna tan muto kufa tande boyaka kolela azalaki bien mutu na biso tozalaki na ye to linga muninga no tanga zana bomoy linga muninga no comédien tanga zana bomoy bomona pe passion bango bomona passion bango bomona ba souffrir vie gawazo nyokwama aonyokwama moi za la peine pour ça les kana théâtre moi za la peine pour ça à continuer talent na ye à continuer ni métier na ya théâtre mais nanya obengai ba théâtre kilelo nanya ko epole ye nanya ko benga vega wa benga vega u asala na vega u eza pasi bande konanga eza pasi bandeko nanga bandeko ba comédien bomeka changer bozana bolingo na baninga ata lelo voyage ya poto esimbite mais bino ba o bwana kisasa bwana ba chaîne minene bwana ba théâtre bo sala bo kotisa bomeka zo vie gaou bo pese passe bomeka zo bo mekisa bo tante ata kande baloba bo pesa vie gaou chance bo meka to pesa ta chance bome ko pesa ta chance na mamba théâtre bozongisa ye bozongisa na terrain bozongisa na terrain ana bafani na ye o balinga bamona batapoto nzamba pambola bango bapambola na bango bata théâtre batapoto nzamba pambola bango basunga na bango bato bomeka ozongisa vie gaou na marché bomona msu bakode batapoto bandozwa na ye bato nzamba atama wakati na bango bandomona na moya mike bandotindelaka tamo ba 50 mo ba 20 mo ba 30 esunga ye mais baotindela ngo so baomone na terrain so baomona zo jouer nde epesa bato posa ya kosunga ye mais so baomona ye te nani ozana posa osunga ye nani ozana posa osunga ye bomona papa na ndenge longi ekomi ye bomona papa na ndenge azokoma azobeba lisusu azokoma kama bedo azobeba kaka pourquoi parce que anango te mais nayebi te so esala abino nde nini ovandi penza otala muto bozaki na très bien ovandi otala comédien obo banda na musala ensemble azo progresser te yozo progresser momo benda ezate na ebite so isala binoni en tout cas bande ko partager lenga vidéo partager lenga émission oyo ekozwa mutu moko ya mawa oyo ko partager émission oyo ekokomela mutu moko ya mawa tan ba comédien na biso oyeba na kozongisa vraiment vie gaou sur le terrain merci na bino bolanda irsi botela TV boza penzi belé bolingara biso oyo biso pe tolingara mingi alors bande ko nanga kantin lo baraso ezamba no liboso kotina irsi botela TV au s'abonner, commenter, liker, nzamba lula pambola yo. Partagez biso penza na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Donc tindela baninga lien partout au bazali et aux amala mingi baye bake. Toza na posa ya lisungi pour na papa na biso vie gaou. Donc to sunga vie gaou et aux amala mingi. Wananga na bino tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est soumasi ya a zongite. To ça dit vraiment appel na badinana, ba Belvi Kandi, ba Sila Bisalu, ba nani ba Jérémy Chabani, ba nani ba Cardozo Mille Esprit, ba Baby Donjwa, ba Coquette Sasa, ba Ada Ilunga, boze belé ba Muchopi, ba Mimi Kabongo, boza vraiment belé ba oboko tsa ba théâtre. En tout cas tout ça l'appel na bino nyonso, bo meko benda vie gaou et uzamalam. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.